bilongi te ba bandako ya Kambumba bateka bandako ya Kambumba bateka Kambumba ezala sute comment ex Kambumba bana bateka gouvernement mais to banana no dossier na ngoso lingo soma na Kambumba bosolo na bakolo pango bolsis ko solo bokena service babengi ya boke onel bokomi na onel bo remplir mikanda bosali tout paiement bilobe osali na ndako kuna tozaki na ndako kuna soko ba siège équipe na bino ba teka ba botola yango démarche ni bosala to sali ba démarche baza ko intercaler biso bomeki o demi ya bomeki boy ça ne va pas boyo beb sa République démocratique du Congo est-ce vrai? Merci pour la question. Mawa lelo pote komi ngai. OK. Lelo pote komi ngai, lelo parce que tout le monde rêvait aller à l'Europe mais c'est plus le contraire par rapport à cette maladie. Mais na ko sepela pe mo maladie ko sila bana kini pe boya ka su potote. La biso kaka ya ba conseil e ko aider ngai aider tata na yo mama na yo ndeko na ope bana yo. Ko sukola maboko. Okoko kene pe libanda oye na maladie osisi famille mobimba. Coronavirus eleki kindoki. Eleki sida, eleki Ebola. Oyo ba Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Masolo Yakimi Oyo et Kambamaka Naye Moko Balobi, la grande dame. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Cette émission fait plaisir précisément à mon vieux Pierre Elvis, à EM, la japonaise, sans oublier le ma de Paris, Hervé Bamolo. Kaka nenge na babaka bande commission yo kokani na yo et kokani na ngai et kokani na bisonyo surtout le mission qui vous ressemble. Lelo vraiment toba ki photo ça là, moi surprise d'habitude to banda ko kitaka sur le terrain pour parler na ba homme entrepreneur, c'est-à-dire le homme ou les jeunes entrepreneurs oyo ba ko sa musala po na ba jeune ba émerger malamu na République démocratique du Congo Kinshasa, la capitale. Yango wana to kitaki sur le terrain bisika oyo na ko luka ndeto ko kutana na président Ebiso Naya, c'est-à-dire un président oyo aza ko encadrer ba jeune pour na makambo etali ya sport, c'est-à-dire qui est déjà centre moko oyo et ou meli to remeka un peu ko solo la na ye malgré kanga mi pe ala Kinshasa pour la maladie to éviter va séjour ici to silité to éviter pourquoi solution zadili est-ce que va interpeller le gouvernement ndenge ba kangami on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement mais en bref il to ramasser un peu aussi moi certaines actualités où ils ont les canana kati yambo cannabiso parce qu'il fait partie son fils du pays to manquer en passate comme Kakotuna moi ma question il y a actualité. Président Naya, bonjour. Bonjour maman la grande dame. Bonne. Très bien Ngolo Nzambe. Ngolo, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce toujours. Qui n'en est? Bon, qui n'est pas moi bien? OK. Toya qui bien? Malade oyo kozwa batwawa, mengaine. Tisiko je me porte bien. Nzamba zobatelanga na kumisi pe nzambe nenga zobatelanga yo pe na moni ki tu te portes très bien. Na moni yo pe meto chepe 1 mètre wa. Pour respecter les règles de cette virus. Voilà, président Jawili, les situations où ils ont maladie, aussi maintenant yango parce que yango ils ont vraiment moi actualité kolobama, tout le belanga ta moi 3-4 minutes. Maladie où est ravageux monde, maladie où est sali etelelo peut-être ba séjour ici là qui ozongate. Maladie où lelo bako miko ko attaquer plus que bino bateau ba en Europe. Mais bon, ils sont malades na Kinshasa en réalité Congo et ça là qui vraiment na virus soit naté. Un mot par rapport à ça parce qu'il y a eu des photos en passant je pense que durant cette émission il y a une photo basangis pena 8 personnes au bazar na malade à coronavirus. En passant je pense que to l'exabino ba photo na botala mais quelques-uns 4 tabato na musu 60 poto. Est-ce que frère Mora ou ta poto ku fait na Lemba hôtel moko le Picasso na Oche basa kango quarantaine. Un mot par rapport à ça. En tout cas, merci pour la question. Maman malade ezali sekité. OK. Ezoboma PC bomi. Na bana kosenga na mes condoléances na ba famille nyoso yo ekufeli bandeko na maladie oyo. Bon lelo to bosani pe ba maladie nyoso to komi kaka coronavirus. Mama bat bazo kufa na ba diabète lelo bat bazo kufa na ba maladie oyo mikolo kozala to ba bengi ya
ya nini ya typhoïde. Donc mes condoléances na ba famille nyonso baze éprouvé na maladie oyo. Maladie oyo toyebi te ngai na onde toza waso toza nango. Po mboka na biso no dépistage et bandité. Yango bao bazomona baninga bazokufa na ba TV akanisa te ke yenda leki batu wana na kitoko pe na bolamu. Tozovivre ka na mawanzambe na minute oyo. Ezeloko tokoko saka nango te po ezo exister. Donc tolanda kaka maloba oyo ba minganga balobi mateo ba se ba yebisi biso to sukolaka maboko chaque seconde chaque minute. Donc to sukolaka maboko tozala ba distance ne tozala mama la grande dame wa na cameraman pendenga za musika na monde bo sali platon be espace à musika c'est bon malade ezali. Est-ce vrai que bilom to biso malade jao mana poto wa na malade mana poto ba bisi Congo bakino se décide ba lingi su ba dikate ba bo changer pe ba nationalité botika na bamboka na bino boyo be sa République démocratique du Congo. Est-ce vrai? Merci pour la question. Mawa lelo pote komi ngai. OK. Lelo pote komi ngai, lelo parce que tout le monde rêve aller à l'Europe, mais c'est plus le contraire par rapport à cette maladie. Mais na ko sepela pe mo maladie ko sila. Bana kini pe boya ka su potote. O lelo loka bo bimisi biso ba maladif. Nzamba limbi sabino. Eza problème ite boza bande ko na biso. To komi malivia wa o maladie uti poto, mutu musuku tu méchant. Azolo bagono batapoto no se faut bakanga bango ba confiner bango. Botsa bino na quarantaine. Botsa biso na quarantaine. Problème ezate. Mais avant na botsa na na quarantaine, yo na ngai na otoko no sana dépistage. Po ezala ndengwana. En tout cas, tokangami awa raison ya makambo. Président Willy, est-ce que oyebi que na hôtel Picasso, je viens de là avant na salle émission, OK le monsieur là azala ki na coronavirus, il savait. Mais tout ça qui n'a qu'à hôtel wana ba ne kan sala que c'est un client qui vient souvent abela kaka et cause à la passagère. Mais elle a que kuna maman yemo batindie na 1h bisika o ba ketan ba poser question ndé avouer que non azaki déjà affecté na malade wana. Batien na quarantaine, je sais pas moi soki batindie côté nini, ba ki ko sala hôtel wana batien en quarantaine ba défecté. Ba ça qui soki ba défecté ngo soki ndenge ni na habito. Mais comment genre amute wa mabia bongo quand tu sens que tu es malade et comme ma congolais. Oui peut-être dans hôtel wana il y a combien de travailleurs na kati hôtel wana. On peut pas ko zala atteindre facilement. Bon ça est la poignée moko ya réception, bana na ba sala ba ménage, bon skoleke bilamba ba oyela kaye bilamba ngola to eza maladie. Est-ce que vraiment le peuple congolais peut vivre de cette façon? C'est pour cela qui sait bien que la maladie na mboka. Merci pour la question. Maman webi ke mutu na mutaza na motema na ye. OK. Motema satan ezali pe motema nzambe ezali. Voilà. O yeli frère na biso. Bon, yo loko oza journaliste ozaki wana se place na landa ko pe na bosolo olobaka vérité. OK. Ndeko sala ki mabe. Il fallait ndenga miyeba ke azana problème ya épidémie wana, il fallait s'éloigner place bandeko bazali. Précaution oyo ba prévention bazo pesa biso kaka ya ba conseil et ko aider ngai aider tata na yo mama na yo ndeko na ope ba na yo ko sukola maboko okoko kene pe libanda oye na maladie aussi famille mobimba coronavirus eleki kindoki eleki sida eleki Ebola oyo ba oyo to bengi eza troisième guerre guerre spirituelle guerre ezomona na te tokobomango kaka soto landi makambo bazo senga na biso ya kosukola ba maboko to tiaka ba masque nga masque na ngezali kolata pe baga et ça très bien en plus nazo conseiller na ba hôtel basa lokola fumu palace esali awa na yolo et tie ba mai na ba savon avant buno sa kota bima il faut sukola maboko. Voilà. Merci beaucoup. C'est un conseil. Babi malade vendre na ba pomme de main na biso. Déjà wala ba pomme de main na biso. Ba pomme de main des places malades des kota facilement. C'est-à-dire que éviter il y a kosimba monoko zolo tout ba place est sensible au virus wana ko kota et puis laver le main au moins 15 à 20 secondes tant au squat maboko na savon là on laver 15 à 20 secondes. Pour nous ça 3 secondes. C'est-à-dire c'est vrai ba malade papa. Est-ce que vraiment malade est à Congo? Maman maladie ezali na Congo. Na Congo avant na lo bezali ou bezali te to bana komi batela. Voilà. Pour lelo yo
Bien dit. tozoraka bato bakufi. OK. Mais bato bazokufa. Nzambe apesi grâce na sali plus de 30 ans na mokili ya poto. J'ai la famille là-bas, ma femme, mes enfants na bandeko mususu. Bandeko pe mususu sangoye bakufi. OK. Et ozobima kaka maladie wana. OK. Mais biso en Afrique tozwi mwa grâce moko boye. Oh Nzambe totana Nzambe penza existaka na Congo na ndimi yango na maladie oyo. Poto eza place ya bopeto ozoka poto euti na kombo bopeto. Prononciation ya poto mo poto. Mais maladie oyo est attaqué ba italien bakufi plus de 3000 ba américain bakufi kutu kolobate. Mais biso Congo lokwa tozobika eza grâce à Nzambe. Mais to profiter na grâce à Nzambe te to négliger makambo ebele. C'est ça. Bible dit mon peuple périt manque de connaissance. Yo qui déjà qui ndenge ba maman journaliste ba olobaki tozala toujours na ngele to landa ba discipline nyoso minganga ba pesi. To bimaka na biso te nga banda tongo na bimi na ngati. Na kamoka l'air ba beteni nga porte. Conseiller Francine Ngoma ya na sport na Jarino Moyambi babino preskita ba journaliste baye bazo luka luka bana poto batuna bango ba question baya kotuna yo mais nazaka na ndako ngamona mikosi na confinement ya ngai moko avant na bango basala ya bango. Le confinement c'est bien mais le confinement au Congo est à respecter. C'est-à-dire que depuis que hier Batbo tambola la folie. Depuis hier, depuis que Chantilly a mis service auto ça ba provision, gouverneur pas nos services au bon. J'ai manque même de mots à dire. A mis service auto ça ba provision. Tout ça on a une analyse qui est plutôt kota na makambu ya sport. Gouverneur a annoncé 24 heures. Non, c'est même pas 24 heures. Donc on a 20 heures à lobby pour tout comme on a tongo il y a 12 heures, na tongo il y a 6 heures, batubala mukaba beli maboma. Je pense que na la bilili mususu so moyen ça va encore la exception comment batu basala maboma la ba wenze na ba banque va sauter ba mire batu donc ezala ki donc na habité donc ebate za ki mukolo na Congo na RDC na Kinshasa fin du monde ou comment parce que ezaki tellement dans la bajar moko. Pourquoi le gouvernement, notre gouvernement est responsable? Excusez-moi, je vous respecte beaucoup vraiment. En tout cas, il faut qu'on le se dise. Vraiment, il y a responsabilité. Il y a responsabilité vis-à-vis de la population. Par rapport à ça, un mot par rapport à ça parce que en tout cas, il y a un battement au partout. Maman, mboko ekufa kala na ebite soko ye Congo sika. Mboko yo ekufa. To vivre na mawanzami. OK. Ba Gentini na kobenga ba Gentini te gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa. OK. Na gouvernement ba esikoyo Kombo Congo RDC ex Zaïre. Le bazo lukana no babimisa biso nanu na ete basale la biso prière otozala ressuscité malade yé. Nga nazo comprendre yé pe papa na biso Gentini. Il faut comme appelle na ba propos responsabilité qui ça c'est ça na plus de 10 millions. OK. Na 10 millions wana ko gérer bango kambala moko bo militaire na 24 heures et que na mo boule mais problème c'est ça problème ma communication bureau na yé les conseillers de gouverneur et loko ezo senga effort a mutu moko to la mukika na tongo komo lo bakeno na kangi bisi wana na kangi ndako wana lobi boko kene musate consulter na batu Congo profond mutu loko a congolais a vivre na journée Congolais des fois lipa na tongo à la mourir na 6 heures azui lipa na sukali a défi ne peut pas maman na ya coin article monstre na bana ya ke komola et comme na 13 heures a bengi ba société etinda bambo na kopesa publicité na bango te ayisi monstre ne kende kozwa 5000 na tindi lukandunda lukambisi bana baya le akoya na poko ayena mwa sacha sukali tamsusu na nguba pona kosala eloko oyo na Congo na minute oyo bâton magique ezate ezosenga ka motema malamu na bonne volonté zandeni avant na nubolo bana batu bavana na bandako bolukola bango na solution bokolo bapeta mususu bon avant na tolo ba makambo oyo banque du Congo kamata 3 mois ya ba salaire ofuta na ba enseignement ba enseignant kamata 3 mois ya salaire ya avance futa ba soda futa ba médecin fonction publique au moins les bako salango confinement les robanda
babetela bango maboko omone babetela bato maboko na France na ba Italie na chaque 20h na poto na babeta maboko babeta maboko. Il y a un problème de sensibilisation. Le gouverneur est à la saki campagne na ye ya King Bopeto. Il y a mbongo bimi na caisse à l'état plus de 30 ce qui 3000 ce qui 3000 35 000 ce qui 300 de millions. Oh bimaki na caisse à l'état pour la sensibilisation car il y a King Bopeto. Maintenant malade aux ma peuple congolais oh il a voté qui bango. Pourquoi la sensibilité, la sensibilisation, tout le monde attend un panneau, un commis, surtout au coma, protéger, un règle dans un panneau publicitaire, surtout où étendu la République démocratique du Congo. Pour l'année, le gouverneur n'a pas encore souhaité cela parce que jusqu'à présent, il y a certains Congolais qui ignorent encore que malades vont les aller. Mais ça problème à sensibilisation, ça problème il y a écoute. Il faut pas tout donner les paroles, la liberté d'expression aux journalistes et de parler, de faire la sensibilisation qu'on quitte dans le terrain. Pourquoi le gouverneur n'a pas encore commencé par cela? Merci pour la question. Maman malade soto landika to kanga manango. OK. Tokotika nzelo tokolinga po ebikisa biso na bino ploke na ba distraction. D'accord. Kongo ezangi mbongo te. OK. Na kesa leta mbongo ezali. OK. Toza pe na kita ebele oyo tokosala pe échange na ba pays mususu ndenge ka to salaka na ba développement na biso ba ya kotikela biso no ba masque. Ba tikela biso no ba gants. Comment mobiliser population. OK. Et ça facile. D'accord. To localiser ka ba école. OK. To pesi journée moko bana nyonso bozonga na ba école na bino ba maître to pesi bango déjà ba masque na ba nini bana classe bazui. Ba soda nyonso aya na parade ba kopesa ye. Ba journaliste bozaka na nini na bino ba kopesa bino. OK. Ba mama toza kolobe belé tozomona ba réaction te. Le député ba vota ki bango ba kopesa ba bassin ba polo na ba chaque commune pour n'a pas voté bango. Ils sont-ils? Attends moi 20 masques pour na otika ata na gouvernement bazate. Bato ba bona ba boronga isoki ngai nani oyo. Soki ja soki les têtes ngai soki mandala ngai soki nani. Soki nai ils sont où bango bazaka ba contribution kaka ba ministre ya funérailles pour na ba kundaka ba comédien na ba musicien. To bazana na pour na opesa mona ba musicien mais la peuple congolais oza apport na bango na maladi oyezani. Merci pour la question. Maman Mboko est impressionniste. Ok. Tu vivre ma maman est belle, surtout na poto kuna. Au moins na mutu makelele. Mais tu es peine à dire ça va. Tu as mon éloigné. Ok. Vous comprendre. Tu es impressionniste. Na makambo est belle. Na makambo est belle. Vous comprendre. Na minute on est toyé ba pena qui est vrai député. OK. Biso to ratara ba jeune, ça fait 20 ans tozo encadrer ba jeune. OK. Tout monde aka ba député ba yaka ko solliciter biso ba l'air ba koma na ba campagne. OK. Mais na minute to yo ki ata député moko ta bengi ke non pour toza ngana za kacha fédération congolaise de football. Député moko ta lobi ke non na ken entité à Lipopo place l'équipe ezali pour na toza na plus de plus de 3000 jeunes. Na ba supporter balandaka biso doso to bito tsa ba supporter na ba entité nyonso ba chango ba Lipopo ba Funa ba Lukunga tout ça toko mata 50 pour ba jeune football de base biso to la ba jeune et ça place au penza to frenaka d'élégance to pour to ça ba encadrer en même temps ba formateur mais to tikali koyoka pe ko monelo ko mokote ata na niveau fédération mais to yebike bango pe baza ko bunda fédération peut tambola na pasi bambongo pesa moi pasi pour bima mais eloko bakoyi ko sa na minute oyo ba benga biso ba dirigeant. OK. Ba benga biso ba dirigeant to ça ebele auto encadrer ba jeune na mboka oyo parce que ça comme déjà ministre il y a sport moi lettre par rapport il y a sport par rapport il y a moi so comment so contacter ba fédéral so tout na déjà ba chef ba conjoint parce qu'il faut pas seulement qu'ils aient bah peut-être même sur ça la démarche moi par rapport à ça. Maman, biso to dépendre na bango. OK. Et puis musalo biso to salaka. Eza musalo mo munene. Ba joueur musu ba ya kaza kuluna. OK. Mon commissaire normal. OK. Abetelo pe football a komi pe mutu. Ozo comprendre. Nazanga mo te na kisasa. So tambo na ba terrain ya ba football awa, to tambola ngai na conseiller Francingoma na Jarino Moyambi. OK. Biso to détecteur ba joueur ndengwana. To zaka bana ba 6 ans, ba to na ba cadet minime, junior na senior.
biso tosalaka mosala mais réponse eza nini ngai moko président ngai moko sponsor ngai moko botini ngai moko varese ngai moko kofuta frais d'arbitrage ngai moko kofutela bana na baassurance kofutela bango biloko tout na suka so tokolisi bango bakomi na bastade minene bekipe wana mosusu moto ezwaka lupemba tozobosana sushi bazokumisa maki babosani soso ozo comprendre lelo toza na problème oyo ya Congo ya subvention à l'état ezokoma na baplace oyo penda esengeli te coronavirus oyo na Congo toza na plus de 80% ya bajeunes pour espérance à vie awa ndenge bamindele balobi c'est la jeunesse espérance na vie 35 eza mpona bana mibali 40 mpona bamama na biso mais lelo oyo Congo etelengani etelengani mpo encadrement ya bajeune eza te soki olingi ozwa bajeune ozwa bango ka place sport ezali so baterrain nyonso ya sport bozoteka bozokipe na bino sport te jour ya bamatch ya équipe nationale nde bato balati bavarese balati na baécharpe équipe nationale mais place oyo biso tosalaka baentraînement na base bayaka te na minute oyo toza na makambo ya coronavirus bajoueur baza na bandako bokobenga biso bakomité ya bachaque club oyo toza filie na fédération toya kozwa bamaske toya kozwa bagant toya kozwa ce qu'il faut po tobenga bana na biso topesapesa bango na ndako bakosepela omona alobi na ntongo bakoya kobeta bale mokolo événement ekosila po coronavirus ekosila tozotiango na baprière makila yesu ekosila mama ekoka biso te nzambe azalaka na Congo ocomprendre mais bayeba peke base Congo yalobi eza jeunesse bato bazokufa nga na perde bato ebele na poto na batelefone bakufi mais misusu ebimi coronavirus misusu ebimi bakufi na bamaladi misusu mais oyo ezali fléau ezoboma na mikolo eza coronavirus gouvernement balamuka moto amona teke mbongo ya Congo eza ya poshi na ye bato babetaka tolo na Congo batika biso Congo eza ya biso nyonso ifo toparticipe omoni Congo eloko ezoboma bato bonne gouvernance toza na bato ya mitema mabe akoloba makelele ndenge wana otya bo lobi soki batie ye ayibi mbongo nyonso ya leta bapesi yo pe batie au place wana pe yo pour osara le même le rôle parce que les Congolais d'abord tellement passé les gars biso na mutu so bapesi oka place yoka liboso oka libeka etonda mama wechi na mi se vanté senga pe na muta pasi ta non na bi ba pasi ya ba genre te ke ya ozanga kwanga to lipa mama wechi yo kolo bala mata bravo te 20 ans na forma ba jouer ngai moko sans aide à mutu non esa toko solo la na teka bandaku po ba jouer ba beta toko solo la parce que teka misusu po équipe esa ba tout soupe ba sala ba nini oyo ba effort ebelé ba sacrifice ebelé il parle bien à la télé et tant ba peut c'est certaines responsabilités et ce parti abosani a comme ananyo comme petro yango wana là je peux en récupérer maintenant la libenga je vais pas dire que yo ça bongo mais je parle des autres oh bah ça la paix en gros c'est pour cela que je suis en train de dire comme ça maintenant quel est l'apport il y a sport la jeunesse merci pour la question mais moi na webiso ndengo lobi wana que bako komisanga lelo nga pe na changer mama ngande nazana na biloko misato moi na umela na kisasa o papa nanga pesanga conseil abi papa mboko eza na batamite mama be soko olingo umela na mboko ko sala politique te okokufa na balabala kozwa mwasa mutu te okoluka makambo kokufa koyiba pe kozwa mbongo ya mutu te là c'est bien yango moi na umela awa na mboka oyo musala nango nasalaka nalinga football vi nanga moma nakolaka mwana moke nabengaka football nakepe na poto na beti me esimbi nango te le na ye koya awa na 99 na 99 na baninga na ngai misusu pe ya sonam badésiré limeso bakembe basami lutonadio ba François Ngoma azali bajarino moyambi to sa l'équipe to bando aider ba petit na quartier na ye na ba ballon to sa ki neti loisir mbala moko to salaka papa to mona bilima yeko za ba joueur na son dragon ba vite ba ko solliciter ba joueur to bi to comme ça on peut business to formaka tout à fait to tekaka ngai moko na sano pendant 20 ans siko pe na minute oyo ngana opesaka idée toza na problème ya bonne gouvernance nga mukolo na okoma président mboko oyo mukonzamba kolingana koma président mboko to na projet liboso ezani ba prison
nakotonga ba prison. OK. Projet nanga liboso ba prison. OK. Ba prison nanga eza pona tonga te nakanga ba prisonnier politique te. Bato bazoi ba mbongo à l'état. OK. Ana mboko eza bato ba yiba mbongo à l'état mona zoleka na opesa bino mbote. Inquiétude des athées. Ndenge dossier 15 millions misike kenda ebana te. Tata mokonza lobi to tsango na se balandela ngo malembe. Mama, mboka oyo soko lingo comme président de la République. Ba projet na we Simba. Banana on liboso tonga ba prison. OK. Ba prison neza na bandeli pona ko konga bato liboso bao bazoli bambongo à l'état. Ko Simba na le gouvernement mobile bao ba yi. Na ko bana ko kanga na tunanga na. Moi sinanga soka yibi, bana nga so ba yibi, bande ko nyoso baza entourage na ngai. Ko ba entourage wana nde bazoboma ba président de la République ya mboka oyo. Yazo kana bango basi batongai ba immeuble. Biso ne to yebo, to sanoki to awe so ya mboka eza to yiba noki to kende. Mutamtazo awe ya eparna ye. L'état presse mutamtazo awe ya tonta. Bato sérieux bazali. Président ya président na biso na efati ya République nazoyo kele mawa. Akokate ay batasa. Nazo kele mawa pona nini? Aza entouré na bato bazoko seke balingi. Bakanga ekati. Président va s'en sortir. C'est l'apport de la jeunesse par rapport à Nini Olo. Quel est l'apport de Naya Sport par rapport à notre jeunesse? Apport vraiment les années. Balobi avant payer et s'occuper na yo s'occuper na on pays. Ngai siko na ya na idéologie wana. D'accord. Na aider ka jeunesse. OK. Un jour na zalate bato ba mona bana nga baloba bota papa na bango ye wana. Na osala ngo pona nzambe. Voilà. Moni en plus une équipe en football to tchaka Yesu Christ liboso pour la formation ya ba jeune. Ah c'est bien. La saba on dirait le sambo. Nzambe kaka bango na baza na makambo ba croyance ba kisi pour beta football. Il faut dingwa sala biso marambu, il faut abina na stade le nom échappe rozonga mort. Basa salabino babilo kwa nezate les pasteurs mukuna lo barabuti amai buwa mai donc bino bilo la bilo neza bakosela ete na ya bato ba secrétaire mukuna babenga nga to sala bango émission voilà sikoyo ba joueur ni lo soteki déjà oyo lelo na ba équipe na biso oyo ba ebani pe déjà lelo pe ba émerger bien ba romi pe ba jupe vie na nzela ya na ya sport. Voilà, sport to sale belé pe tozo sala na émission 20 ans équipe ezo continuer kaka tous ana ba joueur belé to sali déjà musale monani ba file munganga abetaka na Shark tozana Guilin Kabeya abetaka na Rogelou azo évoluer tozana Mitterrand Yikini tozana na Gera Bongo Pasi actuellement za numéro 6 ya azana nini équipe ya na Dering donc ventilateur tozana Nelson Munganga alias Ngulu azala na Vita oui bi ba joueur na te moment sport ya kala ngoma mukie na ebite ka utala na ya mais Ngulu na mola na Vita voilà David Adei to Kapai roi David tozana ba Satonge tozana ba Tibelez tozana ba Tigre tozana ba Elephant ba on a surtout baza ba fruit ya na pesa bango ba kombo wana po ya force kaka mata na bengo Tigre so to talo to yoza Guépard donc ya ba sirno to pesa ba joueur donc to sala ka musala to linganga de football to lingi pe jeunesse congolaise mingi. D'accord. Sikoyo je crois qu'on chute déjà ba signaler so chute déjà bongo ba signaler nga boto te kangulu moko wa ososi de ala to coronavirus mtekangi basolo moya ba pesola ngo exacte mto sa takangi poche na ye to ndeni moi c'est intellectuel hein en tout cas les longine besoin de mater ko songi mais toyoka yo yaki neti mutu malamu yo makamba bango bateki ngulu na ya teki ngulu tote bateki ngulu bazolinga batela nga ba poison boke no tuna batu ya Victor na pesaka joueur na Vita na tekaka na Vita définitive tout ça la close na Vita petit joueur a betu kuna 5 ans na parmi na close wana toyokana na Vita que soki boteki joueur bokozwa autant bopesinga autant pourcentage ezali eza na papier na convention de transfert na protocole d'accord songa pe na ye na COP
bino pe bokozwa autant mais moto aza na droit ya koteka joueur ezalaki ASV Club mais na minute o mama bato bazobomanga pamba ekomi ata na ye liboso bonabi nasombata sardine ezalaka 1300 mwana so batalingaka bo oteki ngulu 5000 nazokufa ape a mikolo prix ekomi ka fois 4 tisikoyo nazwi nanu eloko ozosango fois 10 tisikoyo nazwi nanu eloko te nazozela président vite apesa sombongo na encore te bango bayebisa nga boyeke kuna pe équipe wana université bon ils vite club des équipes moko organisé pe baza pe bato sérieux asa na Maroc aza na Maroc aza titulaire kuna na pese mbote na famille na ye mobimba ngulu Maroc boza pe sérieux ko botina mbongo na vita futa vie largo biso pe toza mbongo na bisa découpage ezalaka bongo boza sérieux président mes respects pena otindela président ba marocain mais so président no azo amoni yango ye na tindela ba message ba wapesa vita bi azolandela bango azofunda bango na FIFA potiko ba pesi mbongo te menga pene na zabo na kozonga te tina kozwa moi pourcentage na nga te fausse la vie mais pour pourcentage wana yango ne koyedenga na bokola ba o mususu pour politique na nga ezalaka so na former chaque année aller to pesi ba équipe minene wa ba kokende ka mbongo wana yango nde kotaka po omona na bengi est-ce que deux fois GG Weli oncle Francingo Majarino ba tournango est-ce que des fois il y a des soutiens là ba individu je parle d'individu est-ce qu'il y a quand même des soutiens parce que ça initiative moi il y a bien il faut ba sunga initiative là c'est deux fois fanda habita zo moi 100 € so bien bon atamai atama 50 € des soutiens individuels et raté. Bon, il ne faut pas compter là, le gouvernement, le sport, donc, so on a nango mobulu. Mais il faut soutenir le sport parce que 20 ans, les joueurs peuvent émerger dans l'équipe, donc c'est-à-dire qu'il y a un soutien, il faut soutenir le président Willy, c'est-à-dire pour l'émergence, il y a Kitoko, pour la jeunesse, c'est ça. Kuluna, quand même, mais quand même, ça doit accader plus de 50 jeunes. C'est quelque chose. Ce qui est là, on a soutien ou meli. C'est-à-dire, le baron à 100, baron à 50, et on a une bonne chose pour le Congo. Papa m'a donné un signal déjà qui est tout chité. Tout chité, la mission déjà, puis ça, 4 minutes. On aura un soutien. Bon, ngaza mwana nzambe soutien liboso ezana oyemo nzambe équipe onenge sali 20 ans la mona kamwa oncle Francis 20 ans ndinga équipe esali 20 ans il y a des bambongo tal équipe ndé komi esali 20 ans d'accord na subvention à l'état na zwakate babetelanga ka maboko na nzela président naya a formé la biso ba joueur na Congo mais ezana bateau ba bonne volonté neti Moussa Nzambe moko aza na Londres kuna frère Alain Bopeti je dis bonjour à Passa Alain Bopeti centre de l'internel apesanga ba Varese akesoma ba Varese Aston Villa ezana bateau pe ba salisanga pe na parcours na ko bosana te est-ce que idée il a o tirara moi ba orphelin na ba centre ba orphelin o tirara moi ba jeune o ba si ba poussani a comme peut-être na 12 ans 13 ans o tirer moi ba orphelin là orphelinat, voilà le mot, où ils sont un peu reculés au fond, c'est-à-dire que dans le quartier reculé. Et si l'idée est en passant, maman na boko la orphelin. OK. Na zwanda kunanga pe na salongo annex mobimba. Na cha famille te na cha ba. Comme kuna pona tozwa ba image parce que biso na but TV3 c'est presque chaque fin du mois dans ba sala biso ngolu ya muke ko so mata sac à 25 kg moi ou to tikela dans mukolo muteme tuta. Toke na orphelinat makala to tiki. Toke na orphelinat bumbu to tiki. Toza rebelete. Mais moi muke kaka fin du mois pena. En tout cas, Pierre Elvis a ça là. Zamba pambola bino. Ce que tout nangani, ba grand joueur au biso tozaka. Ba minka borfelin. Oh d'accord. Minka tozaka na zela. Vous comprenez? Pour ça la prière ma kaso nzamba tika vraiment ngwana. Maman, la religion le plus pire, c'est soutenir maman, ba grand joueur au biso tozwa, bazaka ba famille ya mobulo. OK. Donazo pe ko rappeler wawa. D'accord. To bungisa moko ya joueur na biso. Mais condoléances. Na kombo ya Ngoma Freddy. To pesa kombo indien, grand joueur. Akufi na âge muke 18 ans. Nzamba bengaki ye. Personnel. Bakundaki ye hier. Vous comprenez? Ngai ka bana na bazaka. Baleki kutu bana ngai na assistance. Pour vivre nga na pasaka na bango.
tamsomoni kosala l'équipe na Congo eza pasi koyaka kozonga heureusement pe naza na mwasa bien bandeko pe musu bazo soutenir ngai mais kotika ka famille bokoya po mboko eza mboka pasi bako bomo likola joueur na yo bako bomo likola mwasi na yo bako bomo likola lopango na yo likola mbongo na nde na olo babo musu azotala so bemba ça c'est un oka 500 francs mais biso to cheka nzambe biso to yepoto salisa naye nangana luka poste te. Nga moi je suis né grandi na camp militaire. Parce que oui il faut le babon pour battre musuba okanisa bon depuis Félix azo pouvoir adika. Adika na so romala. Nazaka na posa na ngote ba entourage na yo na misuba zana na otanga ba komote ba yebi musana salaka. Na Londres na organisaka mamba sport ya football na ba été. Awa pe banana na bana mamba bale na 12 ans. Na betsaka ba tournoi sommaire a pesa mambo on a père na sangisi na somba biscuit pour na pesa le premier na le deuxième na le troisième. Voilà, merci beaucoup président Naya secrétaire je crois tu as dit secrétaire Francine Ngoma et puis qui encore Bazana Jean Rino Moyambi. Voilà, ça va au moins 2 minutes peut-être qu'il y a au moins attaque papa m'a donné excusez biso parce que on est batika là vraiment une équipe. Il faut pas pesa au moins attaque va prendre au final au moins 2 minutes. Bateau Congo kanisa. OK, voilà. Merci beaucoup. Un mot par rapport il y a une nayo il y a équipe nayo au voilà sport ils ont centre formation et d'encadrement un mot on peut ça et puis na bato basalisa ngai pour équipe oyo ba ipa lycée Mozu ba Maurice Biongo ba Didier Synagogue ba na Londres nyonso José Belé ba René Nyamalembe ba frère Richard pasteur Lonja Paul mes condoléances tous en ensemble Nzambe moka yebi onine lekel biso pona mama. Ngai na ningolo baboye. Ba joueur surtout ya Osena ya sport. Na ba jeune union so ya fédération ya Fekofa na ba entité na biso. Maladie ezali. Ba jogo maladie ezali. Bo sukola maboko. Bo luka ba gants. Avant na no gouvernement la biso ba gants na ba masque. Atali puta moko mère akalokati okangi ne balakisa biso wana otie botambola nango. Tolingi to mona bino pe bomona ngai après fléau yo po ekoleka bakati biso championnat po maladie ye biso toza na sous mibeko muta ko sabino te eza théâtre te omoni président na ndenga zolo baboye ngana ya makamba j'étais malade je existais na kufeli ba proche na poto na maladie oyo to négliger yango te. Voilà, merci beaucoup pour soutenir cette centre et cause à la bien vos soutiens, vos appels et cause à la bien physiquement, moralement, spirituellement et moi je me demande souvent et à la rare spirituellement la finance ne m'a bien. Voilà, on arrivait presque à la fin de cette émission. Merci à toi papa Mardongé derrière la caméra. Voilà, dans l'annoncer déjà aux président au bâtiment vraiment pour notre centre Naya. La japonaise na tombolio bambo te bisiko zali vieux na biso boka ta mama ko pesa ta ko mama na boka na ngai mama non mutuna na ayambi biso na terrasse na yeza monsieur René monsieur René merci beaucoup merci beaucoup la René tozana beaucoup la losako biso ngala to pesa losako so ta beaucoup la faut losako a respect tozana fumu palace na flat ya ndeko na biso azaka na Londres JP fumu JP fumu donc ba email ouvert tout to pesi binombote ba libanais ba na London tout to pesi binombote makasi mama Longi mama Marie to pesi binombote na pesi binombote na mama Lidi mwasi na ngai William bon anniversaire okomi déjà mon mama William mama Lidi moi na ngai William 22 ans to pesi binombote soda solo soda makasi soda naya olobako oyaki me coronavirus eza nango mingi te William voilà bafungoli bino je voilà merci beaucoup na beaucoup la René pour na espace au PCBiso malgré le temps et dire mais on fait un effort il y a même un message dans les médias merci à tout le jeune au bazana Naya Sport na pesi binombo te courage bo sa métier na bino comme il faut nzambe akosunga mbote nanga lisusu etombeli na oncle Francine Ngoma na Jarino Moyambi bon ça toujours musala kitoko bino boko encadrer ba jeune voilà na yebi que jeunesse c'est très difficile à encadrer et surtout bano ba outi vraiment peut-être outa na balabala ozong c'est dans c'est très difficile vraiment félicitations sur ça musala et tambola pe ba auto ça et kozala
malamu mingi. Protégeons-nous s'il vous plaît le peuple congolais. Tomi Batela malade yoyo ezali. Bomi tout na question na Congo to na Congo te mais Tomi Batela muto akozwa malade aroya nango libota eki. Tomi Batela to komi na suka émission na biso na pesi mote na ngaba o ba monike na boaki bango te c'est-à-dire na lembi ro boire bino ba solo la kaka. Ah, to komi na suka. Bye. Papa Francis, bonjour d'abord. Boni papa. Bonjour maman Clara, journaliste Mboka solo. Au salam sala kitoko. La fois passée batanjili ba benga, ba lobi ozala ekuna. Kimbanse ke ba bengi, maluku ba bengi. Donc au comme journaliste international. Donc ça c'est vrai. Aux autres dans tous les dossiers. Aux autres là partout, aux autres touchés partout. Merci beaucoup Nzamba Pambolo. Comment vous salaka pour encadrer centre Nabino au bois encadrer ba jeunes et sport? Bon, ça là, avec toutes les difficultés, comment les difficultés rencontrées, ni beaucoup de temps pour encadrer. Merci beaucoup, maman journaliste. Nzamba Tindela Bisso, Moto Babenge na Kombo ya Jean-Oli Naya. Azali président ou Azo Kamba. Je vous dis, la résidence na Salongo. Tout ça au moins 10 joueurs. Et ça, ndako au président Somba. Mais ba joueur na baza kuna pona nini baza na bisika te ba para ba problème ba situation mbulu azwa 10 joueurs toza na bango kuna nzambe na pesi na kumsi nzambe toza ba orphelin tozu to lié tozu te to vandi. Donc merci beaucoup président Naya na oyo sala bana wana e baninga batuna quartier bazolo ba mingi bazo féliciter ye na ndenge asali bana équipe au Senaya les fondation nzambe c'est église. Donc na kati wana ba passer ba passer couler ye mo président Jean-Oli aza musana nzambe makasi tozu mama Lidi musana nzambe makasi tozu mama Mbula musana nzambe tozu papa Weli musana nzambe tozu ba Jean-Paul oyo ba ye na sima ya président na ba mbasana nzambe. Donc tout ça na ba président kasi basana nzambe. Merci papa ngap sisi na ngana ngina tu na yo notika na équipe na Kinshasa. Ba difficulté nini o okutana na ngo. Ba difficulté c'est belé. Mais le les équipes les fondation et nzambe nzambe ça ratuma. Ba difficulté c'est belé le est boy. Avant to banda championnat, il faut que foot droit de participation. Et on te aussi dans l'état. Subvention on a ko yana entité le lipopo. En passant président na Timothée, na président Mendes. Ba l'équipe atana entité lipopo. Équipe ça combien 20 équipes zo beta championnat première division, deuxième division, troisième division, quatrième division. Pour footeli ba sengi na gouvernement foot la biso ba droit de participation wana. Comme ça biso administration to landi ba droit monsieur poto banda championnat. Je vous dis et ça passe, et ça facilité. Donc ndenge to zalaka awa na sima président zaka na poto, les biso zaka na sima awa ya kanzambe. Au moins to zana so to foot droit de participation, il faut assurer ba joueur nationals, il faut pour le Luka Bordero na bango faut ba licence. Donc fait qu'on fa ayebi ndenge to salaka. Président Koso Mari merci beaucoup mais au Idarabiso. Mais eloko mingi oyo sala biso passe. Les animes. Toza na quartier monene loka quartier Salongo. Ba combat minene eza na Salongo. Pas en même temps ba meka ko soutenir l'équipe. Ex-président na biso parlement, obemina moi na Salongo. Gouverneur na biso. La Salongo ndé ba joueur a Lyopa ba fana na Salongo. Ba fana na Salongo. Donc eza référence monene. Ex-nani président na biso gouverneur na biso ya ville à Kinshasa. Le Gentili. Aza oya biso. Aza mona Salongo. Ngobila. L'équipe au Senaya, les équipes na Salongo Kambumba, Salongo Centre, Salongo Nord, tous les locaux moko. Mais c'est quoi tous ça tenté, oyo bozo attend pour me kana ko landela nanu. Biso tozali, boye na quartier botuni to ka le sola équipe au Senaya. Ba dirigeant na bango baza to bimi, to yebani na bilongi to yebani. Banda ko ya Kambumba bateka. Banda kwa Kambumba bateka. Kambumba za soute comment ex Kambumba. Bana bateka gouvernement. Gouvernement mais to banda na dossier na ngosolo ngosoma na Kambumba. Bosolo na bakolo pango. Bolsis ko solo bokena service ba bengi ya boké onel. Bokomi na onel, bo remplir mikana bosali tout. Paiement. Bilobi ozali na ndako kuna. Tozaki na ndako kuna. Soko ba 16 équipes na bino ba teka. Ba botola yango. Démarche ni bosala. To sali ba démarche ba sa ko intercaler biso bo meki o demi-ya bo meki bo ça ne va pas. Yango to lobi papa président Félix joie dossier na maboko. Il faut passer à la télé, il faut dénoncer, il faut relobaka parce que si on fait ça va démarche na bilo. Moi ni maquiller la presse et ça la rappelle et l'ingisa gouvernement to ba konzo baza en place. Déclarer c'est quand s'il est vendu, passer à la télé bolobe lango.
je pense que prochainement vraiment on reçoit pour ça seulement. Ok. Ok, en tout cas, maman, journaliste, journaliste international. Talani compte partout, au Timola. Donc on l'équipe dans les Kélé au Timola. Donc merci beaucoup. Première équipe au Sénat, tout ça dans nini, tout ça un problème sérieux. Oui. Ba matériel, et ça centre d'information. Ba matériel, les athées. Bah soutien exacté et un moment tous belé la oh ya moni que ça va les autres ça na bana basa na kuna 10 enfants tous sont là-bas on a quatre ya centre ils sont tous supporter bango batu baya ba son équipe batu salon tout le batu salon batu ya yolo batu ya limité batu ya matete surtout limité quartier présidentiel oui on se biso maman Marthe yoka lo samba ba ya famille ya équipe na yo merci beaucoup maman président Fayoulou président Jean-Pierre Bemba ouais Moïse Katumbi ba président on se biso voilà merci beaucoup maman merci beaucoup to prolonger le fils Mukoko Azar OK. Oui, bonjour papa, député secrétaire, relations publiques, Jacques-Louis René, bonne nuit. Merci, madame, la grande dame. Nous sommes bien, pour tout ça. Ok. Nakati, comité olympique club Naya. Ok. Bon, on a parmi les cofondateurs de l'équipe. Ok. Le monsieur. Passionné à football. Il a les mingi. Ok. Dans la cola. Dans la outil payé. À Bengaï Bisso. Ok. Tellement qu'il y a du football mingi. Donc il y a un initiateur, le fondateur. Bon, moi je suis parmi les cofondateurs. Ok. Vous comprenez? Voilà. Donc le Congo Linga le Congo a salé le Congo a réussi na ngopé. Ko réussir ça veut dire quoi? Abimisi ba grand joueur ya mboka oyo. Olandi. A pesi on a ba grandes équipes ya mboka oyo. Ba joueur un peu mususu ba Bimbili Banda. Ok. Ba yeba ni pe na siboyebi. Je sais. En l'occurrence c'est ba net joueur voilà. Nelson Munganga Ngulu basé belé. Ok. Bon, c'était monsieur, en tout cas, il faut remercier Mingi. Na initiative à Zoa et à jeunesse. Na Kachamboka oyo. On a séparé Mingi, son amoni eti Nathalie, asala nga pasi po. Bazala muto zo sunga ete. Ok. Donc bilo mususu za ba pays mususu voilà. Senga ba soutien, parler aux médias. Non, madame. Le senga nyonso wana. Mais comment on mboka mususu gouvernement eko songa bato lokola bango tomona kutu nazosenga kutu bato oyo bandeko na yo bafrère na ye oyo bazalongo na poto oyo baumeni na bango mingi na poto bango bayebi kutu makambo ya sala bango nde bakosunga ye su makasi à part gouvernement bon nana mingi mpenza ya koloba te aza monsieur moko oza cofondateur ya groupe ya centre na ya sport à part na yo na kati ya Naya Sport ezali. Et tant qu'individu yo moko personnellement quel est l'apport au portera na kati ya centre Naya? Bon, na centre wana tito ya wana bon omoni bana wana tozwa bango na basage. Eza to conseil mingi to pesa bango toza ko voilà. Vous comprenez? To pesa ba conseil mingi oh mususu le mususu na ba famille na bango barata ba soirée mais soki ba yé ozomona ke non eza na ba famille mususu ba yaka kuto remercier biso bon ndenge tozali biso nyoso wana mona poro tozana ngo na kati ya équipe wana ya ndeko na. Et tant que relations publiques et tant que relations publiques ba démarche nino sala ka pour que centre Naya a se pouvoir na République démocratique du Congo. Bon tant que bon moni bino bozala média to le kaka eza na makambo mususu sala ka o eza ya kati ya boîte. Eza ba joueur mususu biso zana ba joueur belé mingi ba manager belé ba ya ba sipena na bango ils ont ba 2 3 4 5 jours comme ça donc on a obligé on a préparé ba mikandra ba dossier na bango tout vous comprendre to sali yango nyoso bango à partir ya bango de tellement ba ya ba personne ba ya mingi na entraînement na biso to biso dans centre mingi mingi na biso na na foire fikini ozomona bayaka wana tosolo na bango le mosusu toleki na siège esika bureau ezali omona tosolo na makambo ele tosalaka oyo mpona bajoueur ebele oyo efale basala badéplacement banini
Ok, merci beaucoup RI. Na mukuso répondre peut-être pendant 1 minute. Koloba était vision na yo étant que RI na kati ya centre na et puis conformément au yé sikoyo ba joueur ba rosa ndengeni parce qu'il faut tout le temps le muscle, il faut bouger tout et tout. Bon na conseil. Ni exacté. OK, je vois. Na moi ta o etozi. Entraînement voilà, exacté. Bon to benga mingi ba conseil mi to pesa ba joueur na biso belé. OK. Ba osala mingi entraînement individuel na carte et faille na bango. Vous comprenez? Les entraînements individuels pour ba liboyi ba mon ndenge mboka faut respecter rassemblement ba boyi yango. Les gens ba joueur to benga ba to yebisa bango joueur na joueur ayebi ni na rosa na ndako so afandi. OK. Monsieur pas yaka monsieur na terrain, monsieur abenga biso président na terrain ngamoko. Voilà. Vous comprenez? OK. Voilà, vision na yo na kati ya centre na et puis to succès na biso. Bon, biso équipe vision na nga surtout dans l'ensemble ndeko to sana ngai moko ate. To sana mingi to vanda to sololi na ye moko président ya Naya, responsable numéro 1 centre. Jean-oui. Vision na biso za to na vision moko ya makasi. To linga to comme ça va jouer na biso ba comme musika. Holandi. OK. Même à l'étranger, do ba kende musika. Bayokana. Donc retomber à la centre et puis ça centre pardon makasi. OK. Quand tu as ujana bandi tout ça. Holandi. Voilà, merci beaucoup.